évêque mukuna au salamabe. Évêque mukuna au salamabe pourquoi? Église yo pasteur tango na cher. Il faut téma le banzambe. Cher pesa ma pona ko téma le banzambe. Wane comme humanisme. Oui, ce qui est le prophète Nini baye au sala lo sambo kenanga na Joseph Kabila. M23 na tuba kufa au salon. Na au salon ngotin. Ninga zola ta chemise à chef de l'État, Régie azoti la biso na katse kilt ça la ti chemise à chef de l'État et dans nzoto. Ola la chemise chef de l'État. Elle a ti chemise à chef de l'État. Bon, ola ta chemise à chef de l'État ni ko ba te ka sala publicité na ye. ACP la la marque mon konzina ya mabeta. Mabende ninga zo beta main libre na cher. Cher za eloko ibongisa po batel lubanzambe. Nde to mona a évêque mukuna mikola tomboki le kambo Kabila kala mingi te bazo kanga ye côté yango to mona sale ma plein culte est-ce que ba bloko bongo et koko le karakati église non soki Kabila azo sala mabe elomone na loba boy soki mutu asali rébellion vous savez quoi tada mutu asimbi manduki poti aboma asopa makila wana ndeza faux parce que azo pratiquer babambo mombo oza contre la Bible ko sopa makila ba innocent nanga wana pa obongo la motema mon frère c'est un problème ya kusambela non non yamba eta bongo niko wapi une église nous poya bon na yamba ete point azui cher a commission ngo isika ya ba compte rente est-ce qu'il y a pouvoir il y a notre chef de l'État dans Nzambe za Nzambe pona bi pouvoir mais qui fi moko boye abi Nzambe atali se kitsa mboke za vie hein wana bandoki Rebecca yo tanga mwana mwasi wana c'est un sorcier c'est une sorcière d'ailleurs Rebecca nous tanga c'est une sorcière kolanda ba professeur Rebecca wana te mukonza mboka pouvoir les Nzambe azamu tu mabe il faut bongo na Nzambe aliwa mutu amasumu te. Voilà, merci bana Nzambe nyonso bozolanda biso na 4 coins du monde. C'est votre humble serviteur le frère Jires Mokwa nazana esengo représenter les minutes sous émission Mukola lelo. D'habitude, je suis toujours accompagné avec des hommes de Dieu. Ngana mwana basala Nzambe, leki basala Nzambe, yaya basala Nzambe. Donc entourage dans mon malade toujours collé avec des serviteurs de Dieu comme ça peut être le but sur mon frère Jires na ça comme ça parce que ndeko moi comme la ngabi frère Jires au sala dans la évangélisation. Je le fais aussi avec fierté pour na bana Nzambe bele bazala édifier on comme kanga te pa mato kutana na ba prophète kutana ba évangéliste ba docteur oyo basambela ka butu moi pona ngai en tout cas vinange simami na maboko ya Nzambe nazana esengo ya bino mosala Nzambe na baki prophète Nimi ensemble avec l'homme de Dieu tozolobela likambo ya politique dans l'église le to mona na kati église politique ezo dominer alors rôle ya église ezanini face ya politique alors mboka na biso za na posa nini eza na posa basala Nzambe ndenge nini avec prophète Nimi nous allons décortiquer ça tout au long de cette émission. Joyeux anniversaire à mon frère beaucoup la cadre de la presse Jires Batouli Maison du Père Boost TV charge na maboko na yo na souhaito que de meilleur musala toujours madame Toko Bagana osela Nzambe lo le futaka lelo nazana esengo ndenge na bina yembele bino l'homme de Dieu le prophète Nimi Richard na senga na régie sikoyo ba fongolela en caméra la présenter bino l'homme de Dieu na ko déjà bonjour prophète. Bonjour, monsieur Gisens. Bonne santé. En tout cas, Nzamba Batela. Nzamba Batela. Qui m'a. La pemena. Na posé une question ma casse. Vraiment. Na posé une question à Péter pour nous édifier le corps du Christ. Na kala ba poser une question ma casse mais bande ko apexan ba bi au compliqué ba pasteur tika mon ba lobaka. On mona mo tika na bo lobaka. Ah bon. L'homme de Dieu tozolo be la politique dans l'église. Pourquoi et le même chose ils ont une vidéo où il circule plus sur internet sur notre papa prophète évêque Mukuna. OK. Tout le monde ba ta chemise à notre chef de l'État ce que ça m'a bé ba ba vidéo mususu comment parler sur l'ex-président de notre pays Joseph Kabila. Bazukangaye alobima mono ebele mais place ya église eza wapi na kati ya mboka na biso to pe na kati ya monde entier
Il y a un sujet de la Mokola. Mais en motoko, tu as 4 sujet. Si on peut commencer par la prière. Merci, Tobondeli, Adonai, notre Dieu, de rendre grâce et pas inayo, parce que Zamalam, Totiki, moment émission, Zalanzam, de Kopé Samaye, les Pémoyens, Pesa, Tondi Sasuna Moussali Nayo, Naipakwa Yakoba Kolimbola, Liloba Nayo, na Kombo Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Oui, papa. Place, il y a l'église Ezawapi, na katia politique, na katia mboka. En réalité, l'église, il faut être apolitique. C'est-à-dire, l'église doit être au milieu du village. L'église, son travail, c'est quoi? C'est d'orienter. L'église, son travail, c'est quoi? C'est de recadrer. L'église, son travail, c'est quoi? C'est d'amener. Si un politicien veut fuir, il a pengwa akende na mabe église osani auzongisa ye na nzela ya bunzambe parce que un leader to une autorité aza mutu aza pona bato il faut azala un peu recadrer, il faut azala guider par les hommes de Dieu. Il faut azala recadrer, guider par les hommes de Dieu. Awa tozomona basala nzambe belé pe ba postila ma député présidence, notre papa Ngala s'est postulé à la présidence. Pasteur Bazamo Bédépé va postuler à la présidence. Nzamba Tinda Bango, politicien, pasteur, papa Kizamina va postuler à la députation. Pasteur Onanyo Bandalo Godem Poyi, député, à la haute président, il y a l'Assemblée provinciale. Basé Belé tout cité Kawana. Est-ce que Moussa Nzambe peut accoquer au na katia politique? En réalité, au Bengango politique, un homme de Dieu n'a réalité accoqué jamais kokota na politique. Bato yo zomo na bazo kende kokota na politique, bazo kende pona koluka intérêt ya libumu. Vous pensez que bato lokola ba intérêt libumu ndeni kuna ba politicien bazala bando ki banganga. Mais kastango zo ke kuna akino mema lumière. Non, même pas. Nana koyoka ekuna. Laissez-moi vous dire mon frère. Vous pensez que bato lokola ba poli, bato lokola ba lik, bato lokola ba Mathieu. Vous pensez que bato wana bazali pena makokite ya kosala politique? Mais pourquoi moko paye sa kuta futa bato mpako abetika landanga? C'est-à-dire un homme de Dieu il faut s'occuper na parole. Un homme de Dieu il faut s'occuper na parole. Il faut s'occuper na obabengi liloba na nzambe makambo bonzambe parce que kuna okokende tu seras au milieu des occultistes et puis il y a même des lois oba voter kuna. Balua wana yoza yomoko. Balua wana ba ko imposer yo bien que na Bible to ebi. Net na Babylone to ebi ba Daniel. Bazaka ba to moko ya ipe na kata ni mais lelo tuza quand un homme de Dieu a continué à kata makambo wana a ko se détruire, a ko se distraire. Papa Ngala so banzamba tinda e atinda ka apostiller. Jamais nzamba ko tinda muta apostiller. Tant apostiller ko so nzamba muta tinda asuka wapi? Wana ya sentiment de yana lobaki na imsomo to sala ke dernièrement. Ba to ta za prophète linga comme prophète. Papa nzamba tindo ki sala politique. Mais ce qui est-ce que Daniel yana place moi postila tamba découvrir mayele na ye. Nde ba ke bazuye zala awa. Moi je reconnais encore un homme de Dieu papa un homme de Dieu que je connais il y a Philadelphie. Je pense, Roland Dallon, je pense qu'il va solliciter dans la politique Maboya. Parce qu'il y a l'hyper spirituel, il y a le président de la République. Aboya, il y a un membre de l'église. Il y a a raison. Un homme de Dieu a coquille jamais coquille nous à la politique. C'est faux et archi faux. Un pasteur a un serviteur de Dieu a la tendance nini na pays. Namboka nde tozabo tendance à mosala nzambe za la tendance nde pour namboka mais mosala nzambe za lumière
Musala ozalaka côté opposition to côté majorité. Musala nzambe azalaka apolitique ya on a le baki awa. Azali une église au milieu du village. Mais tout le monde a basala nzambe belé ceux qui kaka pouvoir mourir bimi bon tout bakanga ba komi na pouvoir. Musala nzambe azalaka na parti prité. Musala nzambe azalaka na parti prité. Ndeba défaut ozana bamboka na biso. Tout le monde ba catholique azalaka. Ndeba défaut ozana mboka na biso. Ndeba défaut ngwana. Somoni oya komi boye bolandi. Sobomoni oya komi bolandi. Bon so ozana ba défaut. Na en réalité na tango kala c'est l'autre ba autorité ba la majorité de tout le monde pour soutenir mon konzambe. Mosala nzambe oui, il peut soutenir dans la prière. Dans la prière, non que dans la partie primo boye que ngana linga kentel, mais na linga kote. Na linga kentel mais azape mutu. Azamwa na nzamba, a mutu nzamba sala. Wane komi se ke boye komi injustice. Un homme de Dieu ne peut pas être injuste. Un homme de Dieu aime tout le monde. Un homme de Dieu, c'est une église au milieu du village. Un homme de Dieu est apolitique. Même toi, tu as mais il faut le côté, il n'y a pas bon. Bible le bin zamba se prana liwa mutamasumuta. Yoko yunaye papa. Il faut te yaye abongo la motem. Il faut te yaye prier pour naye. Bible ne maudissez pas prier pour naye. Nde tout le monde a évêque muku na mikolo tomboki le kambo kabila kala mingi te bazo kangaye côté yango tout le monde essaie ma plein culte est-ce que ba bloc wa bongo et koko le karakati église non soki kabila azo sala mabe et le monde na loba boy soki mutu a sali rébellion vous savez quoi tadi mutu asimbi manduki poti aboma asopa makila wana ndeza faux parce que azo pratiquer babambo mombo oza contre la Bible ko sopo makila ba innocent c'est normal mutu même biso to ko telemela ye to telemela pourquoi parce que makama pourquoi même la Bible est lit akenda ko telemela akabi a telemela akabi parce que akabi asalaki eloko moko ko kotisa idolâtrie na katamboka na nzela mwasi ne Jezabel. Alors, tant déjà, il y a kotisa elomo boy, on zamba au sepenangote. Pas il y a des choses oyo, to comme qu'on dit mana bamboka na biso, to talangoto ndi maoka kaparapo, to banga makam. Mais il faut tout la vérité. Parce que to saba mamboana nzamba au sepenate. Tant nzamba au sepenate nzamba frapper mboka. Israël a qui frappé la sécheresse, mboule les zones kate pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est côté na katamboka. Israël a une instabilité spirituelle. Alors, biso et loko to telemela, tant que déjà mutu abani komemba biso libanda ya parole. Alors, on sait que makambu, on a contré la parole, to telemela. To telemela, c'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Parce que telemela, on a quand même na tango kala berger abano tambola na biloko mibale. Et loko liboso berger, on bat limpate abano tambola nango bâton. Deuxième eloko bano tambola nango ezani oulette. Oulette ezakana tonga boya ronde crochet. C'est-à-dire tango nani akoti ba tubi azongi. Tubi azongi bato pona kobeta mpate atambola bien. Même le président de la République a mpate. Nous sommes des chefs spirituels. Nous sommes des autorités ecclésiastiques. Alors, les chefs de l'État ou bien les autorités, nous sommes là pour nous orienter. Ce qui est en réalité, un homme de Dieu, il faut orienter. Car il faut tout ça là-bas. Mais un homme de Dieu, il est là comme une cupidité trop. Nous avons une autorité. Parce que nous avons orienté mon konzamboka, nous avons orienté mon professeur Makiona. Deuxièmement, nous avons orienté mon poche. Ne place bangwana ne babengi ba serviteur du ventre. Ba serviteur du ventre. Est-ce que le lenge évêque mukuna zo sala azolo bilango na cher kabila ko kufa? Non, évêque mukuna o sala mabe. Évêque mukuna o sala mabe pourquoi? Église yo pasteur tango na cher. Il faut te maloba nzambe. Cher repesa ma pona ko te maloba nzambe. Wane comme humanisme. Hein? Iza nzoto. Oui, c'est évêque mukuna za nzoto. Iza nzoto. Wale zanzoto akwengwende na molimo. Ninga zola ta chemise à chef de l'État, Régia zoti la biso na 4 kills, ça la chemise à chef de l'État et là nzoto. Ola la chef de l'État.
alati chemise ya chef de l'État. Bon, quand la chemise à chef de l'État, il va dire que la publicité na ye. A CP la la marque mon continent ya ma bête. Ouais, ça m'a bête. Ouais, ça m'a bête. Ma bête quand nenga zolo ba makamboka. Ma bende nenga zo beta main libre na cher. Cher za eloko ibongisa po batel lubanzambe. Et chemise ya elamba papa. Ngabe na kolata na ngai donc to mona ngoma bête wana peza na kotilete mais ils ma bête ngabe na kolata pe. Là-bas fatigué. Azui cher. Azui cher. A commission ngo isika ya ba compte rente. Le kola ba ko baguerre d'esprit na cher non. Cher te ya bana nzama lubanzambe. Ba yo ka parole pour ba bongo la bitem. Mais aucun ko frapper mutu na cher te. Bible lobi tango moni ndeko na likambu lukoko tanaye. Kutana ye yebisa ye conseiller Hassan azona nzela. Mais okoko ko beta ona cher te. Que Kabila ba kanga yo tala d'ailleurs kutu na dola kilo mabe. Non. Ça c'est l'humanisme. Ça c'est l'humanisme mon frère. Cher est sacré. Cher est sacré papa. Cher est uniquement pour la parole. Et même moi dans mon église, si on appelle ça communiquer na kitara na cher. Si on a le bamamoussou stam sur le kamombo, to songande connexion on a quatre églises na longwa na cher parce que wana est tumbelo. Tous les pasteurs ba compte rana cher, ba pasteur mo ba pengwa de nzela. Ba pengwa nzela parlons bena makamamboka parce que ba te belé ba lo ba bino ba prophète bomona ka makambo ba via batu makambo ya ba kaleso ba mama batu bino makambo mona ka yangwana siko makambo ezole kana mboka na biso nzamba lo bela bino te makambo ezole ka la guerre na est mais non atako nzamba lo bela biso nana oyoka biso sona lobaki nani akoyoka biso baluwa biso tona ba message on nzamba lo bela biso pour la mboka nzamba lo bela nga c'est parce que mboka na biso to sibir makamwana c'est parce qu'il y a de l'interdit. Il y a de l'interdit dans nos pays. Dans notre pays. Non, ma chou, mon papa. Les premiers pays où on a fait des bêtises en public, les premiers pays où on a fait des bêtises en public, papa n'a pas de même pour eux que tu as fait un sexe, maman n'a pas même biso la Congo. Ils ont eu le moqué. Au moins, le chauffeur va aller quand il boy a blasé. Boy a lancé on a collé ba auté parce que Hollande nga le prophète répétant non ils a bloqué ça la soni mboka na biso et kanda na nzambe zali ko na biso il faut tozonga na nzela mon frère laissez-moi vous dire ceci ce qu'on moni malheur dans les pays il y a quelque chose qui ne va pas. Rwanda c'est un petit pays. Qu'est-ce qui est arrivé na katia Israël tamba ba beti ba ko ici Jéricho. Mboka moneno za ki barricadé parce que Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Et aujourd'hui, les pays où ils ont exploité magie, Kana Congo. Les pays basala nzambe ba komi ba makiona RDC. Les pays où basala nzambe ba kotsi busoto ba memi ba fait étranger la RDC. Nde ozomona nzamba na kanda na biso na Congo. Toko sala nyos to longate. Tolonga mon frère, tokolo bona. Ba dimanche nyoso mokonza mboka wasala ilonge. Non, soki mokonza mboka aolonga soki azongisi peuple na ye na discipline ndenge metazoloba ke ba net biloko basali wana ba ocha ordre mon église. Ba ocha ba ordre mon boy na moni ba permis de culte, na moni ba fiche d'identification. Parce que mon amutu aza pasteur mais ayebanta bimeli wapi aza pasteur mais oyibite pesque nani oyibite azalaka bien un pasteur qui manque l'éthique pastorale un pasteur ok tanga busoto na cher un pasteur azangi déontologie pastorale non je dis de dire que elonga ya mukonza mboka mwana mboka son excellence Antoine Tshisekedi et l'homme a déjà par rapport il y a une initiative à ministre na mona ba okoste ba permis de culte blelo moment na muto awudine so wa parti à l'église olandela ye bwana mikandate olandela bo l'état ebiete bangonde batu ba ofingisa ba kombo ba vrai pasteur okende bo on faire tel a violer moi na batu au pasteur tel a violer moi sabat maba likambo wana na tango biso ba bilo konata
Mais les gens comme ils le pamba. Mais ce sont des choses. Des interdits. Ce sont les interdits. Dans la vie, si vous voulez réussir, vous voulez aller plus loin, il faut respecter les interdits. Deuxièmement, il faut respecter les principes. Il y a des interdits, mon frère. Nzamba pekisi Israël. Tambo koma na aikozo na Jericho. Ko simba eloko mokote à Jericho. Ko simba eloko mokote. Alors, ce qui est-ce que Congo a des problèmes? Est-ce que Congo a un problème? Bon, il y a tout ça dans l'Ukraine. Dans l'Ukraine. Non, tout le monde a Congo. Il y a Congo, tout le monde a Congo. Mais interdit Zali. Alors, si tu es un homme de Dieu, au doigt spirituel, il faut tout le bango. Il y a des interdits. Mboko bafinga kakaba pasteur, peli susu na yewana. Na zonga, wapi. Mboko bafinga basanzam. Vous pensez que quand vous humiliez les hommes de Dieu, payez vous en akimia? Au moins, mon a pasteur le pam. Aucun homme de Dieu, Bible, dans des chroniques 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et à ses serviteurs. Mais les lots basanzam na Congo, comme malam bamon na muta théâtre, un comédien valeur que un homme de Dieu. C'est ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont négligés. Il y a des hommes de Dieu qui sont maltraités. Pour un homme de Dieu a eu mon problème. Mais les policiers ont été kangaye dans l'église. Un homme de Dieu. Non. C'est parce que aussi nous ne respectons pas les hommes de Dieu. Mais na pembeni ya mokonzambo eza na basala nzambe o bayebani pe bazawana basala nzambe ba 5 ezali RC ezali oh mais dans ozolo ba 5 ezali kana kuna na 5 to mona parce que tant ba 5 to mona catholique na mission na SCC tant ba 5 ya catholique na SCC alors na 5 kuna so tali nano nani oyo cardinal suki ambongo suki na yo na hotel na mokonzimboka. So qui musala nzambe ne Bible lobi okoki jamais ko finga mokonzo mboka okoki jamais ko s'opposer na ye okoki jamais ko telemela ye parce que yo zo finga mokonzo mboka et tant que musala nzambe o telemela ye mu babi toute autorité vient de Dieu azawana nzambe ne mutache papa omoni pouvoir on nzamba limité jamais pe ko kamba mboka. Dieu qui a pouvoir, il y a notre chef de l'État dans Nzambe. Mais tout le monde qui fait mon goboye, abi, Nzamba tali c'est qui sambo que ça vit. Hein? Rebecca. C'est un sorcier. C'est une sorcière d'ailleurs. Rebecca c'est une sorcière. Kolanda ba professeur Rebecca wanate. Mukonzambo ka pouvoir les Nzambe. Pouvoir ne utai pa Nzambe. Ana mwana mboka. Et puis son excellent Fatime qui en Zambete, pouvoir n'écouter pas en Zambete, na niveau de trahison azui, merci ba renverser. Mais azana maboko basa Nzambe ana maboko Nzambe. Mutalo mola zate. Musala Nzambe zapona kimia, koluka kimia na mboka, ce sont des interdits ndenge. Certainement. Ba interdit na kofinga basa Nzambe. Oyo kamboka mobimba afinga ba bêtise. Oh, il y a interdit ba bêtise ba bosoto. Mais c'est pas ko livrer pe mboka. Oui. Na maboko. Ah oui. Siko soki lelo ngo lobi ke ba interdit de sali mboka lelo ko maboye. Oui. Hein? Ba interdit de sali mboka ko maboye. Ezali nini et pasteur basala nzembe bazala ko milieu du village. Ba ona pona kimia. Oui. Soki lelo prophète nini ba ye o sala lo sambo ke nanga na Joseph Kabila. M23 na tuba kufa au salon. Na sala ngote. Pour ça la prière wana point. Na ko liwa mutu bwana. Asali. Ba boma ba. Aza mutu mabe il faut bongo na nzamba linga liwa mutu amasumute. Ba boma ba ba supermarché. Bible lobi nzamba linga kaliwa. Est ba supermarché. Donc tika la mingi na parole. Bible lobi est-ce que Paul aboma ba bia boma ba. Ba boma ba congolais. Yanga pe atuni Paul aboma ba bia boma ba. Ba boma ba congolais. Mais azo boma congolais kutu yi Paul aboma ba ensemble. Aboma basa ensemble. Sikoyo. Akoma musa nzambe. Awebi ke nanga basiba kanga ba. Nanga wana pa obongo la motema mon frère. C'est un problème ya kusambela. Non non, yamba eta bongo niko. Wapi? Ah, une église nous peut y aller. Bon na yamba ete point. Bongo ngape na tout poser question par exemple lobby.
que mwana mboka mokonzi mboka son excellence asali et que amoni que manana ngai sukiao est-ce que nanga komi mokonzi mboka yo kondimu bien kondimu okondime be kodima mais kasi kabela pa yaki na mboko na minduki ti na baba nani oyo ezala kabela pe azala mamona ti soki nde ozaboye en fait nini nde ozaboye nanga tindelo mbongo na Joseph Kabila na poso sambela pona ma oui avion yango yaka okende na okende ko naza au milieu du village. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Régie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Veuillez comprendre juste tenez parole ya mosala nzambe parce que au biso tozomo na mboka na so je ne sais pas si les hommes de Dieu font leur travail. Si c'est bon, commentez, partagez na bara ben mission boyende za ko ya ko partager pour na ko édifier église ko édifier bana na nzambe za makambo ba manikete édifier biso ya makambo soki mboka na biso ekomi na ba interdit o to comment c'est cause bilo ko ba manikete yambo wana papa ba sarato la ba mama ba comme ko lakisa bolumbu na libanda papa na Congo soki kaka mokonzi mwana mboka mokonzi mboka son excellence afungoli miso akabandi kotinda ba polisi bakataka basi ba pantalon na nzela basi ba olata mabe ba pasoli o pantalon ozongi mutakala bato ba obanga bo soka chekaka okena mwasa bato ba betion kuba na libumu ba cheyo ta 50 ans en prison bato ba changer o violer mwana bato pasteur pe o escroquer muto bato ba betion kuba na libumu okomona bato ba changer. Parce que moi je pense que ndenge mokonzi mboka wana yenda za na bendele yenda za na nyosa mo à dire ndeza so atie loi mombo ikende to aboy pasteur soko violer moi ça bat mwana bato en tout cas kuba na kata église na libumu et puis kena nini parce que tokoki autoriser mbindu te na kati na mboka nzambe umona même ba inondation zo sale nzambe purifier mboka nzaba na posa ba mabete na kati ya mboka na biso parce que mboka za mboka elaka. Donc, je trouvais que ça me vraiment une initiative à moi en Mboka, son excellence vraiment Fatibé, ton ministre Moutamba, vraiment ba décision autre fois côté à l'église. Nzama désordre te. Les gens mon au prophète te. Abimeli wap. O to kufa. To yebi kutu yete. To yeko yeba yeta makufi. Au moins siko babilo kwa ningwana. Bio ndingwana bia bilo mobo photo fungulila ngo misu na Congo oyo kabo yo pasteur telescope ka kinga $1000 o fait $1000 papa pourquoi c'est le mal ba pasteur pourquoi c'est le mal pour moka na biso ka ndeba détournaka pour photo simba partout o ba détourna ki autant o a détourna ki autant siko pona ni kana mboka na biso to na posa progrès ko tango bato alo mokonza mboka ba initiative azoa ou détourner mbongo ke na prison et loko ndenge wana bato bakobanga pe kimia na nzambe ekozali kolamboka Congo pe tomona prospérité tomona épanouissement ya mboka donc vraiment Zamba Songa mokonza mboka avec les ministres de la justice que ba initiative wana asimba ngo makasi face à évêque Mukuna nino kolobane évêque Mukuna longola bonzoto baza bato mo batata na biso me babanda ki malamu alors babanda ki malamu me bakomi kote ngama nzambe atalaka ebandelité me nzambe atalaka suka okobanda malamu me soko bebisi obwakama ndo mona ki nzambe abwaka pe batebele na bible a rejeta bato c'est parce que obanda malamu no suki mabe alors eloko izo kosenga Mukuna évêque Mukuna atika kolobela mambo politique na cher atika kolobela mambo politique na te ate ya liloba nzambe ate ya liloba nzambe wana ekuzala malamu. Merci. Numéro de téléphone na yo pour la batunyo so bandio à travers notre chaîne. Numéro ya téléphone ezali plus 243 babo mangate pour na biloko na lobi mona boye ba mukolo kisangai na bangi te me papa mais musala nzamba lo ba nazo lo ba vérité abanga câble nanwana eli nyabanga na la s'exposer te ya na place mo akimaka ebite akimaka kasi pe so bala ba bikyo kimi na kokimba ko papa na sala makolo numéro de téléphone pour la comité kate boy pour voler continuer ko sala nzambe
badayebi mambo ezalaka na mboka oyo nakokima donc numéro ezali plus 243 83 51 968 plus 243 83 51 968 c'est le numéro il y a prophète Richard ou azali serviteur Nabino. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe technique, mon madame, c'est là qui toque au bozo, ça la prochaine fois, comme on a dédicace à ça fait aussi du bien. Un grand merci. Na prophète Nim pour nous répondre à l'invitation. Bana nzambe nyonso bozo landa biso to pesibino. Merci na tombo disposa qui pour na kolanda biso. Ça ben émission bonne faut partager pour na connaissance parfaite et comme pas bana nzambe partager pas 10 20 personnes so partager benga frère Jérès na partager émission na benga prophète Nim talande quoi partager émission. Sambela tapona makambo musala ne. Quant à moi, je m'arrête par ici. Ceux qui collent sur ma à Bombi, à battre les bisous prochainement. Merci, bye.